il y avait ça mobilisé dans la pression beauté risque musumari masa na Canada na pression beauté na bossa soute masa na lito swanga na bulomba na na pate lito swanga et c'est un plaisir kokuta suna ndeko na ngai bogisi bopema yango na passer na yo masa na ngai dilumbu na pression beauté sikozali na pesi masa na papi gen bon séjour sikozali masa na nous demandons na pression beauté pour nos produire parole té na mine ndeko na ngai bogisi bopema boyeba ki eta ke musicien pour fan de bobenga quand même les loyo comme on aime musique ensemble mais à l'obéla pour mboka parce que aza patriote aza kan siamboka yazaka na Belgique mais à tous en à Paris on a Colombe dans ville à Colombe quand on a manière tout ça on a Colombe bonjour Bogis Popema bonjour famille bonjour ndeko na sepel makasi comme on mikolo leke belemi to kutani vraiment ese makasi merci ande tout ça bana lemba va sepeli parce que vous fukama donc famille quoi ouais. Il y a solo la raison, lemba fait sepela, mais il faut Congo et sepela. Parce que tout ce qui bamboka misika, nous surtout ali congolais, dans le moment où la biso sepela. Pour nous nous les kalelo, vous avez information à source, on a quoi informer les congolais nyons de loin ou de près aux ali, parce que net aujourd'hui on a l'équipe TV5, l'équipe TF1, parce que l'information sur TF1 5, mais aux ali YouTube tikali alibela. Donc, après chaque raté un côté la psychologie au récupérer. Donc, c'est un mouvement comme on a eu. Tout ça banda qui a battu surtout dans la biso, bambote, de même de près aux alliés. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Bogis beaucoup. Bogis beaucoup. Tout le monde a bien la biso pour la biso. Et Bembe Alé qui nous aussi. Et Liwana et c'est là qu'on dit. Avant la côte en Liboso, on a remercié grand Dieu. Pas à mettre à taper les circonstances. Tout là qui bibe malamu si biso na mawana ye to comme journal lelo na makasi na biso te so tali nombre ya bateau bakufi bateau to lia ki to mela ki to ya bisika molo bazate biso banani donc so tozo vivre lika pona mawa sélectionner ngana yo na mokimo ma parmi ba vivant kumisama le très haut kumisama roi des rois Jésus Christ le seul unique sauveur ya mokimo aboya kamuté atalaka ba crime ya batute oh nous surtout à Kouya oh toi Koluka ya communiste yango na pamboli ko oh yo luba yango toujours vivre vraiment comme ça roi des rois c'est là qu'on rejoindre question na yo il y a des Camarossi et ça là qui passe si les réseaux ça la passe makasi mais c'est que ça kaka pona rosité moni rossi quand même ils a bien payé bien mais baza pe belé lelo bakufi na ba province nous sommes à na masasi te makufi na masasi ya nzala akufi na masasi ya médicament akufi na masasi ya accident ba misusu bazana ba kimimboka plus de 4 millions ba congolais baza ba déplacer des guerres bazana ba Uganda na ba Rwanda na ba Burundi bazo boma bango lokola banyama Kabila za ko égorger bandeko na biso lokola banyama moni lelo biso toyebi aussi loyebi lelo ekomi na Congo so tongo etani to la mutu tozo lela toyebite Kabila lelo abomi nani akokanga nani to akangaki nani alevaki nani on comprend donc ils a passé et puis au moins plus de 80 ou 85 fausses communes plus de 12 millions on a 21e siècle auto côté peuple mon côté koufi lokola congolais donc congolais na siècle to côté zo kamwa lipa na maki congolais zo bimana muku wa soso libanda congolais zo ganga na raté nini auto excellent personnel na brosse. Donc on est à quelle sorte de vie au monde les batunions surtout bazo fana na bamboka na biso ah mikili mais le konyanga malonga na mikili kufa et le konyanga mezali quel avenir ya bateau bazar na communauté parce que faut to voiler to masquer fasté hein donc il faut to za carte que to kosaka il faut to kene na ba vérité quel avenir ba poto biso na oya kala ko beta musique na ba poto eza moi na butu donc nous na tala batu bazolala na tali batu bazola na porte de la chapelle si qu'on a tali na bi malilo itu ko zala makasi de animal à Paris on ba lala ikaka wana si qu'on a tali na bi Jésus akosa kitalo baki na mikola suka compassion ekosila charité mawe ekosila batu nini boko permettre le moni ba maman moué ami kolo ya ba syrienne ba osenga mona 23h malili nengwana donc ça la inga passi alors na otala siko quel avenir ici quel avenir ba na biso ba ozana ngolo bia quel avenir mboka na biso ezali eza balancer na mindele na ba africain ba imposer biso rwandais assassin criminel sanguinaire Joseph Kabila do bomba bande ko na biso
pauvreté moko impossible, médiocrité moko za na idée te. Alors quelle sorte de vie yango no monique tokoki ko céder te ezali combat ya politique te eza te combat ya opposant ezali combat ya parti politique oya province oya ethnique oya commune ezali combat ya congolais nyonso il faut tellement pour tous na mboka eza na richesse tous obligé te to ko vivre oyebi na ba 99 na ba 2000 ba libyen bazali na poto te na te soki ba yebi ba libyen bazalaki te mais l'autre ni bakomi ya photo bundo na mboka za yango mpona Rossi ndenge olobaki esali pasi mais nga nayebi ke esalama chaque jour na IDPS bamanifestation ebele pasi oyo babomaka bato na kabila bu pourtant bakenda koyiba bibembe ya bato wana bamorgue donc comprendre mpo bato bayebi te c'est bon mais nga nayebi yango na IDPS banda na Kinshasa donc bayibaka babibembe ya bato na IDPS donc kabila soki abomi bato bakotikoti oyo bakwei sur place wana bavoiture elokoti bango na idée ke bakena bango na morgue mais bake kokunda bobo pourquoi kasi ba fausse commune ezali kasi po balevaka babibembe ya bato yango mpona Russie esalaki pasi falaki bahonorer baparole na ye ezalaki etouchaki nga lobi alobaki kakodécorer sol ya Congo na makila na ye po bana na biso bazala baumbu te parole ane touché nga parce que les seules richesses au biso tokotikela bana na biso za mboka na so Congo RDC ndenge baboti na biso na bakoko na biso batikela biso bobitumba ba Rwandais eza lelo so tolongi yango te yango neza héritage totikela bana na biso de so to décorer sol na biso te po to libérer mboka quel avenir po biso mo lo toza na Congo to vivre lokola banyama ba esclave. Donc c'est ça pour nous aussi que son âme repose en paix même ba yibi corps na ye eza un impact te omoni impact ezali kaka to baba kunda e place poto ke na ko honorer au comprendre pour aza héros national mais notre pays ba héros bazala raté moi na oti kotala awa lelo na France lobby malkamo ça mena na 14h oya soda na auto kufa ba tie photo na e au comprendre abundeli mboka koti mamo na liste ba héros aboyaki batutu baki na kati bakufa na barbarie wana. Mais lelo qu'est-ce qui se passe na Congo ba soda ba bundeli mboka bongo mona bona ba station ebele na ba beki ba osenga ba tala on comprend aza suna nini te mona ndaku moko ba tie 10 soldats na basi na bana toilette kaka moko vini mais les mêmes soldats wana yango ne kabila zo utiliser pour bomande ko na est-ce que tu dois réfléchir yango pona aussi que son âme repose en paix les anzela na biso tout et puis pas si mususu ya makasi pona Russie ezali na biso na Congo RDC ba héros bazalaka te on comprendre lelo papa Lumumba za oublié na Congo RDC batia statut mais jour à date na combien de personnes bakena ko s'incliner rien mutu moko te bayebi ete on comprend ba pasteur Coutinho Fernando batelemelaki lelo monde bakamo ekofo oui bravo ekofasa lelo mo ezalaka te mais Coutinho Fernando salaki yango na 2006 lelo a commis net soki infirme donc et puis combien de Congolais Kabila kangi na ba prison oyo sa bebisi ba vie na bango baza sous appliqué ba kuma ba inapte on comprendre pasteur Lukusa kufa likola makambo wana lelo ba Congolais ba telemaki na diaspora pour bakunda papa Etienne Tshisekedi mboka eza maudit est-ce que yebi que on a poto tambo lokuta ba statut na banzela ba sala ya bato ba bundela ba territoire chaque moment ekendaka ba yaka oto yaki pona ni na Normandie yoko la deuxième guerre mondiale comment la pena que ba président ba mboka o ba bini mais biso pana biso ba te belé ba bundeli mboka mais baza inaperçu on comprendre kutu bokomi ko finga bango yaya baza batu baza mutaza parfait za nzambe ba cause na ba faiblesse baza batu mais bino ozo imaginer biso to ba na mikela ba 1980 on a Mobutu a plein pouvoir mais papa Tshisekedi a dit ça non on a toi ozana ndaku so bil kama ya Mobutu zo banga ndaku na bino comme biwa localité on comprend mais ya ozaki wana a telemela Mobutu mais bino boya botele mabolo baké beaucoup ndai avec cet esprit là bato ba bomi Congo za ba Rwandais te ba Rwandais ba osala mission na bango ba Rwandais te ba bomi Congo RDC eza biso ba Congolais tala tata ya 93 ans lokola Antoine Kizenga atekisi mabele ya mboka na descendance na ye pona sala alliance na ba Rwandais pona biloko ya mokili ye azokene kokufa
akosala susu combien akosala 200 ans na mokili donc tata mokolo bongo lokola Antoine Kizenga ça c'est quelle nation voilà bogisi bopema na yo trop motuna moko elongo esala okoma motivé etake star ezala musique ya mokili ezala musique ya nzambe okoma olobela politique bo question ezali très bien merci est-ce que nga leki Youssou aleki Youssou Ndour te est-ce que nga aleki Alpha Blondy est-ce que nga aleki Liquidou nga aleki bango te nga na monaki awa Abdoulaye Wade nga insister pour ko telemela mama atia eti mwana kuma président au Sénégal Youssou Ndour atie pena ndule stop basangana na Macky Sall ba éliminer Abdoulaye Wade auto mona makama Libye pela ki apona Alpha Blondy donc comprendre ce qu'on a na cheville on a temena congolais et puis kobo santé na famille pauvre et puis nazo famille pauvre naza léopard te naza lion so na bomini ya manalinga batu tubalia naza léopard te so bomini ya makoli ya likola nzete ye mo quand même ba ne bazo lela pesa bango te ozo comprendre sikoyo na esprit na tele ke bande ko na bazo souffrir mboka eza na contre temps eza na pasi alors so ineti ngai naza loka ko salisa te na pesa exemple mo lelo na poto so sali formation le kikayo jour bani ko travailler mais biso na Congo ata combien d'intellectuels licenciés il faut au minasema mais minasema on musale zate pour qu'ils soient trop plaisir à toi yango kasi peuple congolais lingi ba leader pour notre ba Congo to leader ne story bien ba lobela tambo quand même pour na Congo okoloba ndeni kolobela politique posa tamie libanda mboka mais yango mo peuple congolais lingi ba bino misia boy ba ta ba chanson patriotique boy mbela mboka boy mbela foté bolobela mboka mais ota ba leader na biso ça na biso lo basa elo ko bongote boto éviter to continuer ba 100% te pour ala si place mboka so ko meki boye William famille yebisanga lelo tomoni ba leader ebele ba mboka ebele ba kufi ozali ba choix ya population neti lelo ama tungulu akufa yebisanga biso to gagner ni neti lelo aussi neti zo lela makambo na ye autai ko kufa awa biso to gagner na ni so ba boni musicien moko ya Congo kwa embeli Kabila kwa za si place nga na gagner comme na gagner rien o biso to senga ali ke tangu okoka koloba te ko participer na mama Kabila te wana ni plus important omoni wana eza important mais so isko ba forcer na makasi to sa nini parce que tango loba poto kaka musicien wana soki alongwe alobela ki Kabila na Kinshasa kimi exemple ya ko fanda yo muto aliboso Congolais koma osekaye oto mona ki azolia no stoma beso na Château Rouge to na Château d'eau to mona ki azolia mapapu kuna asenga canette kuta senyo canette te yongo ebise neni ya ko bae okoso ba bogisa lo kemba danser ça c'est quel pays peuple nini ya koza la ningwana vous comprenez ama nani chebe babomaye to gagner combien papa Tshisekedi yana otokufa to gagner combien ayaki na rendez-vous médical malobi ke so na zui accord te na okende te a préféré abiser na ye mais tala lelo yango na yebi so ke ngai côté na linga te na tchaba musicien na lit na ngeza pona wa musicien te o pona za opposant combattant to na za combattant to opposant fona no taquer ba musicien j'ai pas besoin de ça na o sala lit on te po bat ba banga po te si ba banga banda kala bat ba banga ke bogis bon pema asala ka banzembo bien bat ba binga. Donc on a besoin de succès. On a d'abord un chrétien aujourd'hui. Non, ça, non, maman, il y a succès. Non, ça, l'idée pour les musiciens. Tel comme on a été musicien, on a été ministre de la Défense, il y a affaires étrangères, il y a affaires intérieures, il y a finance, tout le monde. Aux a raison. Bamboka ba de notre Alpha Blondy bazolo ba bamboka na bango. Ils ont la Congo te. Moi, ma Congo te comprendre facile. Na ba surtout. Vous comprenez? Mais Congo est monté, Congo est la richesse. Mais on peut faire exemple terre à terre. Est-ce que le Rwanda, Allemagne, a leader en Europe, ne tolo babou. Hier, nous avons force à Europe, Allemagne. Mais na moment tolo ba négocier la Rwandais, à quitter na katia Congo. Pour commencer la ba voiture, et na ba vélo na nini na voske ni sauter ba ngona ba voiture et kiminga. Pour ba sala ba commencer la ba voiture na Rwanda. Donc par an ba nous sala net 5000 voiture de ba créer déjà emploi non mais ba yango na nengo na tepo na informa na nengo masolo allemand na boy ba voiture ya nini ya mazout vous comprenez aboy yango akomi ko linga sko ba voiture ya ba batterie
babato nyonso banosala yango na nini na cobalt euta Congo RDC sikoyo Allemagne aza wana mta leader ya Europe ozomona sikoyo ntango aza na Rwanda bino boganye Rwanda ndenge na moment tozoba babale bete ebele batie Kagame président ya Union africaine ozo comprendre biso bakongolais faut to comprendre po Rwanda kosala bamakambo nyonso to azosala te sans que asala mutu makasi po toloba soki mwana moke mo azomanke mokolo respect c'est que derrière ye vielu moko azoprotege ye alors quel avenir ya Congo yango moni na kati ya makambo oyo tozoloba ya solo bamise badenonse mais ya soki akufi bana nde na mwasi nde bakokende wapi voilà wana bogisi mopema okosa mission nanyanga te nga na osala liti te mpona yao nafinga mise congolais mpo batiangaka j'ai pas besoin de ça nga bayebanga banda kala vao makomba bato mosusu leta mosusu aye kosala na komba mpo bato bayeba ye me nga nakoni na communauté bayebi nga artiste et musicien na Congo nasala banzembo bato bayoka bandima nasala basolo vocal endimama donc naza artiste et musicien bato bayebi nga bongo naosala te mpo fo nafinga mise tel mpo batiangaka non mais yebaka ke mutu na mutu azosala oyo ye par na ye yo mpoza musicien na kati ya Congo bandeko no bazokufa mais yebaka ke ezala ekenge mpo mutu nyonso tu akolona oyo ye abuki dans le sens wana. Merci beaucoup to surtout na biso bogisi mopema tokota mwa moke na makambo etali président Moïse Katumbi komona président Moïse Katumbi na Jeune Afrique impressionnant na Jeune Afrique président Moïse Katumbi nini le biga Jeune Afrique na comprendre balobi Moïse Katumbi na Jeune Afrique donc ngolo bake na Jeune Afrique balobi que Moïse Katumbi aza italien aza congolais mais on aussi to lobi yango trop. Pas question de Moïse Katumbi na tête ya Congo RDC. Toi kolongola Kabila te Saint-Pierre pour toi habiller Saint-Paul. Jamais. Tozo imaginer to fandi botomona Moïse Katumbi aza congolais te, moi si naza rwandaise to burundaise, bon ba na tête ya mboka biso to fandi to information moi si rwandaise. Oui bien influence ni neza na bolingo to mosta mobile. Si moi ça lele lié na butu to na moya bineni oncle na zo kemba. Pour tu gouverneur Kinshasa o été batozo musabso ka même système et bato nyonso to bayibaki na Kabila bato nyonso to babome mboka na Kabila bango baki Afrique du Sud basala mpona ekoma ke bango su bazongi mais non il faut que kata classe politique on a tout mutu pas question de Moïse Katumbi Congo eza Moïse Katumbi te Moïse Katumbi eza congolais te akene ko postuler na Zambie to na Israël ne balobaka to na Italie pas question na kati momke bogisi mopema to bata maele Moïse Katumbi il fit gouverner à Katanga. Moïse Katumbi azaki sénateur asali makamamine na mboka wana siko mutu azaki gouverneur azaki gouverneur takeki asali makamamine nete na mboka wana kobosana te asali nde koyiba na Katanga parce que na tuni tango Moïse Katumbi ngako akoma gouverneur avant comme gouverneur a déclaré ki ba bien na une nation kenga ba bien na ngeza tel ko bo mengo nyonso to akomi nango avant comme gouverneur azalaki nango so ezalaki ata na mwa possibilité na ya lipa o akomi nango azwi yango avant gouverneur to après gouverneur Nathalie le moya muke zana expliquer ko ta bien si ko tango zo lingo lo babu akoza la gouverneur na Congo ça école ka makoko ma président oyebi na Californie États-Unis mboka démocratie ya makasi oyebi que Arnold Schwarzenegger akomaki maire ya Californie oyebi mais le quoi ça autrichien bona akoma président pour l'instant donc on s'est trompé ne dit on a Congo pour l'instant niveau mboka ezali même ben institution ezate mais c'est institution c'est-à-dire son d'autres gouverneur à quoi commander président pour non yango siko institution ezali peuple congolais yem tapé sa mandat boyi Moïse Katumbi na tête mboka na ye mboka yo senga congolais de père et de mère azo mboka to bon makambo fanda après total donc c'est ça donc ça veut dire bokoye la biso te ko Moïse Katumbi abongisa ki Katanga bona bo meya batazo souffrir makasi na Katanga mai ya terre jaune ba makambo oh tozo mona ba mascarade on comprend on a tous à dénoncer nous d'Angleterre ou à Simba makambo ya mini nyonso tout ya Congo on comprend tout ça va ventir wana te menaza naza congolais de père de mère mais bon kata mutu je m'en fous il faut Congo changer pas question de Moïse Katumbi na Congo biso ba congolais toza na makasité est-ce que biso toza na battre la Jeune Afrique pour pas quoi que Jeune Afrique comme il pour la Kabila Jeune Afrique comme il pour l'opposition biso toza na batute to moni Jeune Afrique nous te commis ce n'est pas Bogis ce n'est pas peuple congolais za na mukite pour te biso tu mindele balinga biso te donc à combien yo tche point wana qui a ça étranger mais avant Jeune Afrique comme banen balobaka liboso ce peuple congolais non
combien bana Moïse aya na diaspora peuple congolais zo barré ba route ba utai ko beta e kuna na Bruxelles ko ba kite na église yo za content ba beta na Bruxelles ba sali lu mo fudisi ça veut dire ngai la nala bien naza chrétien na muta violence te mais na lingi ndeke Moïse atika ba courage moko ya misu makasi ya lokuta bongo esa la soni papa oh c'est la honte nous allons comme muto ekolo mo na makasi c'est la honte voilà soye na yo atika makambo ya sala wana omoni ministre ko koza pe akola na mboka na botama na mboka na kokuma pe bourgmestre akoni na monaki na matala papa Tshisekedi balakisi na vie moko boye aza congolais maza bourgmestre ya place moko na Bruxelles maza congolais mais fa comme akoma net mokonzi na Bruxelles avant de diriger te bama to confondre ba makambo te on comprendre il faut total na sens à bien to lingi makambo na te on peut se dire que moi deux personnes Mobutu abomaki mboka abomaki ba congolais ça qui peut mabebele to bien dictateur pour nazo déloigner Mobutu te mais ya Mobutu quand même ils qui modéré limité mais quand Kabila il avait un intérêt mon Congo te azana et tout de père et de mère pour zo sala na wasali na mindelo ba côté là qui est tellement ba preuve visible clair na miso mokili mobimba aza rejeté malgré tout bazo soutenir hier stratégiquement mais bayebi que ba mataba kita peuple alingi. Merci beaucoup. Na posé question ba ONG et dénoncer Kabila auto midi pour que ça va congolais. Tout le monde a absolument la vie. Na attends ba congolais té ils ali ba ONG mususu na ba média awa lokuta et ba quand les mêmes médias ne bana ko tsaye ba po et ba beba na makambo na bango ndenge zala ba komi ko contredire ba komi ko kota makambo biso to lobaki. Merci beaucoup Boris Bopema na tout na yo comment la laïque azui makambo charge pour organiser ma marche on dirait opposant la biso ka sabala li moke pongi batu bazolo ba mabe laïque bazana banane baza ba ivoirien ba ghanéen mindele to ba congolais non ba sango mais baza nationalité ni na mboka na tsuki ba congolais merci combat na début sur ya combat banani on a l'absolu non te boli monsieur pose congolais ya bon ça le lokola ba journaliste irakien ba moni Bush na mboka na bango ba dit que mutoto yi ba pétrole abomi Saddam pona ba mboka na bango alongoli sapato andi Bush tangi aluzu musu Bush tangi bakangi kon mo ça de to ça les missions de la mode ba to mona ke za gentil mais non na tongo ba ndeko no combien ba kufi likolo ya bokonzi ya satana on est criminel Joseph Kabila là au milieu du village on a pas question répondre Tikalanga je na milieu du village ya moko na biso ke ito na contre-temps yo au milieu du village na nini mutu moya beti mama na mbato bina le bateau parce que na milieu du village mais ça réponse pour qu'ils vous peut comprendre ouais ça réponse ouais on a le bien sens que on le peut tout na nini na tuni comment la laïque laïque baza ba congolais avant nanu fonction baza ko exercer na makambo ya catholique baza na ba congolais bazo revendiquer na comme ba congolais opposition est essoufflée tout le monde ba marche ya opposition ceux qui ont qui opposition qui essoufflé ta ba senga ba marche pourquoi Kabila tcha ba soda ceux qui ont dit que opposition est pesée nazo ka Mike Mukeba zo ba opposition qui essoufflé to pèse na laïque ya faux raisonnement et ana likuna mte sala bango parce que président Félix Tshisekedi président Fachi yem dabana ko pesa ba mot d'ordre na ki ba marche alors le ko ba marche ana ezala ba kamata ba sani Kabila tche ba soda awa laïka sali ba marche c'est bien bon ba marcher oui ba bomi ba tout Kabila boit la lacrymogène dans la maternité Kabila cercle ba église dans ba soda ta papa Tshisekedi da salaka il y a septembre 2016 o ba kufa ki carte jaune Kabila tine ba soda te et ça clair mboka za occupation ça clair bango siko bango la cadre ya ko étouffer neti kota Félix ndenge biso to yebi mais le kuta basango baza ba congolais so bazali ba ivoirien ça va so bazali mundele mais ba osala ke ba congolais ceux qui baninga musu basali où est le mal eza le coup moi Congo dali combat na biso to ali combattre et comment que Félix Tshisekedi kam to fa bundela mboka to IDPS kaka parce que yebi selanga ceux qui bango ba lobby bon yebi sala parti ni neza na Congo parti ni neza na Congo na ba parti politique bazo na ba soda ba combattre ba bundela mboka parti malgré la IDPS soko tambo ko kuna chaque jour IDPS yango bacha batanta ba soda pembeni au monite yo amuta IDPS na soutenir la Tshisekedi ya solo oh mais oui mais kuna neza vraie école de formation il y a mutoza na idéologie ya parti te que poto que kuna katumba ko pesa batu mo ba miette te la idéologie to na IDPS idéologie papa Tshisekedi ba Félix idéologie vrai soda parce que na obundela mboka nanga mais il a aussi la sma pesa ngambo pona na makamamboka
bakosenga bambongo na oh mais bon babengisi bato parci mpo bake conclave na afrique d'ici bapesa mo bambongo bayiba na congo te ok parce que lettre naza mwana nanga aza maladi to nanga kele kosigner bulletin ya mwana na école est ce que faut madame nanga apesanga quelque chose mpona kosigner bulletin bogisi bokuma koboya moïse katumbi pardon totomona mikolo eleki moïse katumbi na félix tshisekedi bazalaki vraiment amone collaboration nalingi oyeba boye makambo nazoloba ese félix ntalobi yango to bogisi eza bogisi oui c'est pas kokotisa komba félix c'est bogisi ntazoloba comme congolais est-ce que Congolais surtout baoboya makambo ya Moïse Katumbi awa na diaspora baza bata IDPS siko babebani nga makambo wana baza bien baza na bango bien basololaka mais ngai personnellement eza point de vue na nga nakoki kozala mpe na divergence na soutenaka Félix Tshisekedi alobi likambo ngai nalobi na ye non naza libre ya démocratie ok mais na question na oyo tunaki ya laïque donc baza bacongolais fo babundela mboka na bango mais kobosana te église catholique donc empire romain bandaki na l'an 300 na l'an 300 wana na l'an 800 saint empire romain et obotama donc bango bazali alliance église catholique ezali alliance ya église na état alliance ya religion na politique donc banda kala bazalaka na politique. C'est pour cela que la crucifixion à Jésus-Christ, au moment qui va soldat romain assez, pour renforcer la volonté du gouvernement romain, on comprend la occupation dans ma Kambouya, dans Israël. Il y a qui Jésus a tout naki bang, abattu naki Jésus balobi nae. Jésus c'est toi qui fout ta taxe romain. Alobi na ba oboy la denye wana, e bende wana, atuni, effigie ezali anani, ya César. Na lo bayi ke rendre à Dieu ce qui est à Dieu mais ya bayi ke to ba tourner la taxe romaine to c'est toi qui fout ta taxe romaine Jésus ya bayi ke zali piège on comprend so va lobi ke bo futa te ba ko kangaye qui a lancé la rébellion contre empire romain là non non banao c'est pour ça c'est bon que bo pesa César ya Nzambe donc l'église catholique quand ça que tant Jésus à Botami, bon, on a une occupation d'Israël. Même après Jésus-Christ, et ça l'a 1000 ans. Il y a un moment où partout dans le monde, nous avons fait fort dans village, l'église catholique et Zali. Donc, les Zali, nous parti politique et à Liboso. Mais un message, nous peut saluer pour la bango, il faut faire attention à la bango, dans sens ni. Pape, église catholique Vatican, il n'y a pas de gouvernement mondial et antichrist. Banda Congo, bandi Congo, comme a dictature, Mobutu, Tili, Toïbana, Mike, tout le monde, Pape Jean-Paul II, Aye Congo. Aïbakte Mobutu a sa dictature. Benoît XVI a fait Kende. Aïbakte Kabila a sa dictature. Aïe, bande koto sambe la po. Aïbakte bato faire la Congo. C'est des mensonges. Parce que bato ont richesse à Congo. On n'a pas soutenir l'Europe place antichrist à Robima. Dans l'église catholique et au sein de l'autre mon côté pour la volonté ya Congo. Voilà le coup. Ça va l'ongoli Kabila na Congo. Biso peuple mutu photo télé. So biso peuple quoi to za kidiba. Bakotia mutu oya ko obéir na ba volonté na bango. Na ba force na bango na ba choix na bango. Donc faut qu'on la ba Congo face appuyer té na institution moko to église to té biso congolais. Mutu ne qui m'a beaucoup beaucoup ma. Comment que ba pasteur pour abona ko to makamo laiki makamo zulu bakike pa wana raison. Ba pasteur le roi ba pasteur mukuna ba pasteur ba belé ya lobile ba sa senko pasteur mukuna lande la fois passé na pesi mbote papa. Na semko le bazo décision ba année passée ba benga ba pasteur té. Dans mo yindi ba ko benga ba pasteur boya bo le peuple bo peuple quoi. Donc quelque part ba pasteur ba na raison. Nga makamo na okota ngote parce que mutu mama Congo ezate muta obligé mutu na mutu eza obligatoire ce qui mutu alingi. Mais est-ce que ne pas ça la marche na porte tout babima? Est-ce que tant basala ka ba marche na Kinshasa ba to ba bimité bototike la charge ne surtout IDPS? Est-ce que ya mutu le kana ba porte banda kutia ba congolais on est ni bino marche za bimité? Non. On comprend photo keba. Donc cela veut dire que terrain mususu na kota mutu na makolezalité mais ceux qui mutu alingi ngana yebi na Bible ba Néhémie ba bundelaki mboka na bango na yebi ba Daniel ba tebele na église ba lobato sa prière 21 jours ya Daniel na kati na zolo banini nzambe limbisa mabe ya bakoko na biso na prière na to yebi prière to yebi na Esther ndenge Mardoché ali kopesa Esther nouvelle que likopamo esangani awa pona baboma biso ba juif
toyebi ndenge leka bato batanga Bible. Donc soki moto alinga s'impliquer yi, mais soki ya salita ça ye monté Coutinho Fernando ça grand pasteur na Congo, l'église amnena ça terminé Congo na 2006. Pasteur Luku ça terminé ki Congo kala. Ba audio na eza so yoki bangi soki moto lo Congolais zo lo babongo. Donc comprendre. Donc c'est clair, ba pasteur basé belé musupe ba bundela mboka. Na boko tanga ko na peut-être na forcer mutu na lobake ya lo comme tout était voilà l'ingangote Bogis Mopé ma toko so chité Washington grand pays na Munich grand pote Washington na peso mbote yani Taimongo na peso mbote na bosante leki na Clarisse Bibinda na peso mbote Bogis Mopé ma toko mo chité na biso est-ce que yo okutana mande comme ba combattant et en Belgique pour n'entendre ba combattre dans la Belgique et en France et en Allemagne beaucoup tana ba réunion vous avez raison na soutenir ka combattant nyos ozo bundela Congo na soutenir ka résistant nyos ozo bundela Congo na sens moko positif. Mais la soutien à combattant, tu as Bruno Chibalayawa, on a ko lukai. Oko lukai na casque nini, na veste nini. Ya combattant, ya cop na bino to bonam. Maintenant kize batu tena la sabatu tena lingatena meetinga na mo santu ko toza batu. Mais na za contact mo ya ko solisa batu mususu ni to solola combattant boye ba ina nzela bo solola. Mais na linga kama alliance te. Ko association mo binga na ko siéger. Pourquoi pas on a dit qu'on est extrémiste? Il faut tout le monde a évidemment tout le monde a logique. Il y a les qui t'étaient dans personne moté. Mon grand frère, il y a les qui t'étaient dans personne moté. Il fait tout le monde dans langue dans personne moté. Voilà, c'est comme là la lingaka. Bon, autant que tu as siégé, il y a des gens qui ont mabé. Mais na kata parti lo que mena bezali majorité. So si ko tanga na mona ki boule na pesa ki yango bne bolinga kité mais majorité voté boule na ngate. Mais tant to kende kuna boule lo kone salami nga boule na za na raison. Mais entre tabiso da parti to continue puis na faillite. Ya on a za ratissé que dit na soutenir ba idéologie ya bien. Na nzela ya IDPS ya président Fati lelo comme président na IDPS na sens wana mais oh to ko kota na réunion moko boye na linga ngote mais mutu nyonso zo bundela mboka na soutenir kai. Donc mutu nyonso to do lité pour la bundela mboka na soutenir kai. Mais ngala lo bunda combat ote ko ba image faut retenir ango. Oh lobby bogi salinga mama politique ya. Na utika la commis politicien. J'ai pas besoin de ça. Ata beaucoup mais salemba. Na zala on a pour que na ngwapi. Soki beaucoup mais ça et puis combien de beaucoup mais te ba leka na lemba mais moko tayi manze moloko ya doléance etikale mto wa congolais. On comprend. On a mis là. Donc ça veut dire moi je vais chanter pour moi. Ni lele moya o malele. Ala na kisa. Manze moi na vocal liga. Na kisa na la nostalgique. Et donc voilà. Donc on comprend de ça veut dire naza artiste. Le nom naza na ngamu mususu mais na ko yemba pona Jésus-Christ, pona Seigneur des seigneurs, pona très haut. On comprend donc Moussa Ngayango on appelle ça Ngayango. Gratis de Nazara pour la salle Nzambe mais à teke Nazara souci na okake et pas na biso au outil banda gare centrale ti matadi au mon atali sangu mon nzela te ntaba mota zo le la ba donc mboke na nzala so mboke comme niveau que to comme na bilanga ebele ba école bana balongo ko tanga na mabele lokola yoga bana batali ko batiki ko bimaya mikuwa basoso la balabala pona laksa nini on comprend yango moni souci na biso mboka ebonga soki lobi toza na se ya mabele toyebi ke mboka etikala bien mais bana na biso bamona biso mitema mabe nini tosali effort te ya kobenga na Kabila oko totikela bango charge oyo bango bayebi mutu nango na makolo te bon biso ne faut prendre risque lelo qu'il pleut qu'il neige donc il faut te décorer sol voilà bogisi tokona suka pour citer na pesa mbote na masala nga papi game na pesa mbote sikazali na pesi Thierry Bozene garçon teti mbote sikazali na pesi lisusu Edi Lumbu na pesi mbote masala nga plaisir à tous zalaka mono zalaka tokoma so chité na biteli kamuni na tuni ote okoloba pour na baladi na biso oh tuni ngate zali est-ce que élection est important pour l'instant na Congo pour yo élection est importante yo imaginer mboka mo mabiso to na contrôle na ngote pour la ninga soki neti mutu Kabila to caméléon la caméra pour la nina ponage Joseph Kabila caméléon ventrier chauve-souris hybride à la position T batoné moi ba MLC donc sentir que ceux qui batoné ba kena ba province ba otambola libre comme l'air mais so bika Félix Tshisekedi a keneka a na Katanga a memingam ba intercaler partout mboka obino bezo contrôler te bossa élection nini to boy mutu moka ya lo ba ko nini ba tricher élection ça mit ba tricher ngana zo ki me papa mais boy bien que
Kabila a organisé l'élection. Ok, vous voyez bien que si Kabila a organisé l'élection est passée dans la tricherie, tout ça va preuve, tout n'est pas dans ma maison. Si vous comment Bino Bozo Lingato qui est l'élection, vous avez Moïse Katou Mazo, candidat, la signal candidat Moïse. Et l'autre est important, transition sans Joseph Kabila. Il y a un important. Et là, idéologie au président Fachi, Félix Tshisekedi. Leader incontournable, l'élo, il y a opposition à Moka. Il y a 4 points qui ont bougé. Il y a une transition sans Joseph Kabila. Ceux qui ont sali transition sans Joseph Kabila, Kabila Kei, ils ont le contrôle de Moka. Carrément, tu as élection. Mais il y a Yaya. Marche à Pamba, Batou Bakoufi. Bofani Kabo, Akangis. Est-ce qu'il y a Moko Bazo Sambisa Batou, Jekoko Moulumba. Bazo Sambisa Ye, Namakila. Ils sont dans le monde, ils sont dans l'hôpital. Ils sont lacrymogène en maternité. Avec toute l'élection, ils sont dans ceux qui Moïse a dit Congolais. Acte Moïse a salé avec ces Congolais. Quand quelqu'un non, oui. Non, à Kokiko, ils ont utilité. Pour le rassemblement, on a l'obité qu'il y ait fait sa souffle, ça souffle montant, la gaz moteur ça. Mais il y a un exemple à l'axi Congolais. Moi, si moi, il y a un Basmi balé balali na mwana. Moi c'est la mususu mwana ya kufi akamata changer moi n'est pas moninga na époque à Salomon. Malamota a changé mwana akesi ko mwana eto mwana nga ba ke pas Salomon la sagesse. Ça m'a bien ah beaucoup wele la mwana bon ça va bonjour mwana bwana. Zo machette kabola mwana ona katikati ya zo parti, il pas zo parti. Moi c'est une kwa mukolo mwana te. Ba kabola mais o mukolo mwana lobité. Zo mwana bo pesa ye. Babo mwana te. Seulement ici on a yoza Moïse Katou. Mokano ba Congolais bazo kufa. Ils ont kufa dans l'élection. Il faut sauver notre population sur la vraie Congolais. Nalobibo est-ce que c'est possible que ça transition sans président Kabila? Pourquoi pas? Il faut le connaître c'est impossible. Oui mutu a sala avion. Soit tout les conseil que et bende amunene pumbolo kwa ndeke. Na landima. Na ngapesa conseil nous. Que ça au point de vue non. Tena tunanga na landima ke mutane nini? Nga sala bende mobo et pumbwa kati lo kwa ndeke. Et cela 8 heures du temps likolo. Bon ceux qui sont c'est si bon likolo cha ndenge. Mais à cela qui ne risque rien n'a rien. Tout est possible à celui qui croit. Alors bien on a condima ko déplacer ba montagne. Mona David Sunanga Bartima zo lela. Jésus Telemi. Alors bien tais-toi Bartimée. On a droit le battre. Le kabanga bato gangi lisusu koleka. Ah moi na David. Jésus donga sani pona yo. On a mona. Jésus bise longola manto. Manto ezali ba doute. Manto ezali ko imaima. Manto ezali ko banga. Tanga longola ki Jésus obiki sami. Donc par là la longola lo bana yo, neto frandi betoza bato. Tozo raisonner tota la vie. Total la kaka toza na foi. Moi ça totanga makila la kata foule. Asimbi Jésus ne lamba. Abiki. Batu baye oh Jésus abi na senti eloko moko et bimé pa nanga. Batu c'est Jésus aventurier. Batu bele bazo simo la foule. Sur plus de combien de millions d'habitants bon simo zo baké moi c'est eloko mo bimé pa no. Moi ça lo bingai. Foi. À mon avis Jésus la simba ke lamba. Le problème tozo na Congo il problème de détermination na kolongola ko banga na ba doute. Yango ne ekokangola mboka to signer Kabila une fois pour toutes. Mboka moko te na monde o tozali échanger na dialogue na nini na conférence na acteur il faut to bien. Voilà, Bogis Bopema comme nous sommes suka o ezaki eloko sali te dimo na Bogis Bopema et ça vraiment plaisir à trop. Na yebi que mois prochain à cause de la Bruxelles so na ye na robenga sur la surtout le bila. Musique chrétienne et puis tout de l'obéla comme on beaucoup pour ça aux hommes monter pour suivi balanda ko belé on va bien na yebi que tous va coordonner to bien na côté pour notre ça sur émission yoza famille donc anytime yoza makila yoza ndeko donc ça n'a rien à voir na ba makamtu toza na toza obligé toza na service à nation au moni tala eloko o policier na sali tala patriotisme yaza la libanda. Maintenant, on a kati andimi bat anakoma ngana kufa me bat basa nini eloko manqué Congo mutema mabe sala escalier les ascenseurs eux comme ici Congo ce n'est pas ba Rwandais c'est nous les Congolais richesse on se ça mutema mabe mutebomi Congo dans intérêt personnel intérêt donc
oyebi ka nde tozali awa nazwa lelo fete wana baosentir nga nazwa lelo boyeboye soki yo lobata zifio so oza na bilamba ebele exemple moninga mosu obengiso na fete tomonaka wazalaki na fete yabengisenga toyi fete ya bana mais liboso mpe fete ya bana nanga oyadi voilà ozalaki tolokola vie moi mbote vite fait ya bato bayebi yo partout quoi donc mbote tro na yo moko na papi gene vont mbote tro na bino tolobela la vie émission ekemba efanda merci c'est la sagesse émission moko ya complaisance te botuna baquestion ya actualité donc vraiment merci na bino ndenge opesinga occasion lisusu bato bayokanga napesi bambote na vie l'inquiété napesi bambote na zifio tunani donc vraiment on est ensemble nabi non zifio tunani banda wenge na banda tubushi wenge musique ya nzambe zifio tunani c'est vrai zifio tunani azana non zifio tunani c'est mon frère donc bayeba baninga na tango pasi nga bakanga na mboka ona centre fermé on a selo témoignage merci bakanga na mboka ona centre fermé ta bakanga biki zifio tunani chaque jour abenganga on a vu aller quitter temps sous mona 30 minutes kuna WhatsApp ezate connexion ezate balinga te pour le monde mo makambo ebele donc abenganga zo fortifier nga courage bayeba baninga na tango kaka ya pasi bayeba moninga na tango oli alipate na tango pasi donc il faut tourner dans master on a grandi ensemble to ibana mike l'autre ko iba père bon na yebité parce que moni ROza RT a ko ki master beaucoup dans la connaissance beaucoup dans la relation mais faut dans la cire aye na yebine di deux frères na to bandi ba biso so bana lemba to ibani bien ROza bongo mais to kutani ba congolais belé non dans ba tempérament na esprit na attitude na bon ngai na mutano ala raté na kokaka te bana to ngabeta banduli siko l'autre côté la côté ya Yesu donc yo ko ela nga ba grimace te po ba makambu ba bisika mususu na tamboli na mondi yo na koma ya mote donc mutoko yo influence te ya timde te donc là on mona place Martel te qui na pema na Atlanta to mona na Washington wala voyage ni pas chéri donc to tamboli ba bisika bien na ba Afrique na monde to beti ba conseil ka ba campagne électorale ba chef de l'état maboko epesa ba bene ba mbote yo eso a complexe no poto na miki o miki ya yo na miki le longa ba français ba belge comme yo voilà c'est des comédies ya moni biso yo kana batu no te naza mutu ya batu nyonso tu yo ngala artiste na mutu batu nyonso tu mais mutu nyonso tu ata Macron n'est pas allé là. Avant la master, on a eu un problème mécanique pour que ça me fasse. Moni qui président assiste à bureau, il a parlé à moi. Ça veut dire que quand tu es dans la master, on est une micro sur mon atelier, mais on a pris le coup, à où c'est pas souple qui va y aller, mais on sait pas l'élite. Et on va bambi Macron, mais Macron le battait au Mokanga, il faut pas ban à maille. Moutou tout à la ban à maille. Quand il y a quand tu as la ban à maille, tu es comme boulou yaya. Même na bantilope même na bantilope na crocodile na documentation mona que crocodile va ta set ba bana mai boka yo za bana mai te voilà na pesi moi mai na ba bigel na pesi mbote siko ali dada mochete na fela na pesi zifé tunali bambote trop na pesi seti mbokolo bambote trop on est ensemble c'est la famille vie c'est comme ça merci beaucoup na pesi honorable nono yoka mbote siko zali na pesi Fernando Finda Congo Tuti na pesi mbote siko zali Mirege na Canada ya Jerimbouma. OK, vous s'abonner na chaîne Oyo. Congolais Téléma transition sans Joseph Kabila. Peuple congolais pour l'instant dans la droit à élection T. Peuple congolais solution à élection T. Élection est transformée et l'autre côté lelo na Congo. Élection tout est ça na Congo et ezali pour l'avantage ya ba Rwandais criminel assassin Joseph Kabila. On a bomba bande ko la biso to ko ndima élection te. To boy to ken élection mutalo baliso on est nini ba tricher mais boy ba ki a ko tricher. Donc mutako meka bongo to ko bimi sana be pasola. Voilà. Na ngina yeba komona mongala lokola yo so mongala no? Mongo 100% de père et de mère. Comment on mongala soutenir Moluba oyo ezaka rare na mboka na biso Congo. Pourquoi ça motive? Merci à toi Teddy Nanga. Et là on a na yebisa fo tokeba. Biso tozalaki na mboka na Congo. Ata mutu azana mabe na ye, mutu azana mabe kaka koleka mokime zaka mutu moko yebi eza Satan. Mobutu ngala soutenir kete. Mais quand même atika chef d'œuvre na Congo. Il y a esprit wana que gouverneur oyo aza gouverneur Muluba mais aza gouverneur na bando
aza gouverneur d'Équateur mais na Katanga. Vous comprenez? Cela veut dire biso tolanda IDPS bana diaboliser que ya parti ya baluba. Non. Ils ont parti ya ba Congolais, parti opposition phare, miroir et opposition en mboka na biso IDPS ya bato Maël Bentelo. Bato ebele bazwi formation kuna mais bato ko sela on a ndenge ya mabe kuna mabumu na bana. Vous comprenez? Et puis ce que la IDPS pour contrôler okuta bato bandi bazar, bato ndenge na ndenge bazar. Nani a dirigé le IDPS? Jean-Marc Abou, Amouli Bato, exemple déjà. On a parfois mon neveu c'est que la confirme tatikali la tête en mot dans l'IDPS qui est parti. Donc, on va tout le Bakabongo les amabé. Est-ce que tu es bibilongi à Batno sur toute la province là-bas? Non. Et puis tu vas combattre pour la macambe ethnique, tu as la province à tribalisme. Non. Et là, on est un chef d'œuvre éthique dans le Congo, donc on s'en rend. Bon, comment l'image il y a présent sur Moïse Katumbi, moi, des autres, moi, l'homme qui va bien à la poteau, la fille ici. Ngas que l'on a regretté, dans un clair, l'on a regretté pour les journalistes. Journaliste, ça donc, nous avons Mike Mukebai, nous avons Mike Mukebai, nous avons Jacques Ndala, nous avons Ndeko Eliezer, nous avons Daniel Safou. Daniel Safou, il y a Zanga, tout cela très bien. Mais là, il circuit que Bango Balobaï que Bayaki pour couvrir événement. Baza pe na opposition, là c'est tout opposition benga Bango, ba pe libre na choix na Bango. Pour toi démocrate. Mais là comme que événement na Bango la kisaki en route. Mais sans rival. Figure emblématique, il y a miroir, il y a combat en Afrique du Sud. Il y a une image. Mais Bango c'est quoi pardon, Bango c'est quoi intérêt na Bango zala ki nini ko ba cacher ba image wana. Neti ndeko Eliezer normalement tchaka caméra liboso pour couvrir les villes. Pona nini alakisaki biso makambo nyonso tu ali mutu boye. Mais pona nini wana balakisaki te pour Daniel Safou bango tant mususu bazana bango na caméra te. Je comprends ibuna c'est ko bomba ele fali siko mabe quoi. Tant siko ebimi elakisi ke makambo tozola ke bango bazwa ki part ya Moïse Katumbi que peuple azolinga te ba soutenir donc c'est ça. Yango monique okoki kokosa sous congolais na makambo combat te. Et là, ça y a une manifestation là où ici batu Congo, mais batu ba ko menacer là ça crédibilité. Batu balingi na mboka na bango te Moïse. Tika ba courage bana makasu. Tika ba courage ya bana masanga nzamba. Tika ba courage ya ceux qui en nini. Ba Congolais balingi te. Voilà. On est Boris Boupema à bien, Nassi Rolandaye, la personne de Fernando Finda, Makarine Choma à Bruxelles, Maman Zala Zalawana, il y avait son bilanzi là, la personne beauté, de son Souka, et puis son beauté, le message est à la peuple congolais, transition sans Joseph Kabila, on est allé important. Dans le moment où tu as solution, mon côté, élection, il transformer le Congo. Quand aussi de vivre des élections, mais la situation s'empirera. La situation s'aggraver, pas crime, pas de pouvoir. Donc pour notre tali, je comprends que tu es en élection. Baba tamana sima la démocratie, sima l'élection. Kabila kende nani après, nous sommes organisés après pour la élection.